Ça par rapport à Makila ba paranaï. Elle ba kata cordon ombilical ba kata ki bien té à se retrouver nini na sida. Ezalaki parce que papa nanga sepelaki na libala wana te alobaki ndengo okokende ndengo okozonga. Nena bisa yo oza mutu tambolaka. Tiango na mutu na yo. Makila o tambolaka nango eza ya yo te. Ngai mama bibishi naza mwasi libala. Na libala nanga papa nanga sepelaka te. Nasali 5 ans nazobota te. Soki nazwize mesali 3 mois 4 mois fo makile bimangai. Aux opportunités qui na poto. Mais on sali parfois 10 ans on a mukanda te. Bato ba esi bana ba sali une année bazu mukanda. Tu sais pourquoi? Parce que Makila na yo bien aimé za malamu te. Na yo kozali susu zemi. Naza na zemi mususu. Yango wana nazo senga ke bandeko na ngai botanga na kati ya prière na bota lisusu malamu. Pona nini kaka yonde makamana mabelanda kayo. Bien aimé. Tant que au réussir ko changer Makila na yote, moi pour réussir na vino ezalate. Bibiche 11 fois aujourd'hui zemi 11 fois. Mseme bimara 3 mois 4 mois faut makile bima. 3 mois 4 mois faut makile bima 11 fois. Mais 11 fois. Bato belé ma bezo comme la bonne vie parce que Makila o ba porter na vie, parfois Makila malédiction. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir. Biscansou, émission Oyo et comme Libino, émission Oyo sera toujours présentée dans humble serviteur Nabino, Prince Luamba, Obo Pesana Kombo, ya Paul Mukendi, après c'est vraiment nous avons le plaisir de présenter Libino émission. Nanzela ya chaîne Nabino Karine Yamado TV, vraiment bon continuer à s'abonner massivement, beaucoup de la jamais déçu. Vraiment merci na Gloire Ngoma Oza derrière caméra, Oza réalisateur ya émission Oyo P, merci na Karine Yamado, merci. Vraiment émission le lancer les forts Pasteur Mardoché, où vraiment à l'écart mingi na ba émission où azarawana pour na ko édifier banana nzambe pour na côté ya bango vraiment par rapport à monde de moko kende et sengi basala nzambe ya boye vraiment bayaka tout le temps na nzela ya ba média na nzela internet pour na côté ya banana nzambe. Merci tout ça na Pasteur Mardoché awa vraiment bonjour Pasteur Mardoché. Oui, bonjour papa. Bonne santé. En tout cas, tout va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes malam. Okay. Première fois où les canaux émission où une chaîne abisso une émission où vraiment batota la yo op bazono li bakute ya kota la yo na émission mususu ba Pasteur Mardoché église comme église nini Pasteur Mardoché église eza na commune nini na avenue. Vraiment d'abord na remercions nous Prince Luamba Paul Mukendi ya presse vraiment na ko accepter ko zonga na émission na yo. Vraiment na kobo sanate ko remercier yo na bolingo et na façon de présenter émission na yo ngai Pasteur Mardoché pour les autres babenga ngai le détecteur des sorciers bayebi na za pasteur responsable il y a la force de l'Éternel église Eza plus na commune ya Kalamu na quartier Yolo. À part ça il y a des extensions par-ci et par-là. Merci beaucoup. Okay. Pasteur Mardoché le détecteur des sorciers. Pourquoi comment les détecteurs de sorciers? Parce que comme le détecteur de sorciers ali omoni et pas nzambe fourmi ya mwindu nase ya libanga ya mwindu na zamba ya molili nzamba mona kaye. Donc veut dire mutu nyonso azali boso nanga o aza ya misala mabe peu importe forme nzamba bomba atala kisaka. C'est pourquoi on m'appelle le détecteur de sorciers. Ok, Pasteur Mardoché, église Oyotangi na Kalamu na quartier à Yolo, c'est vrai que c'est l'église ya Yomoko, tout jusqu'à là aux Zanano, serviteur Ozo, Salakar na quartier église ya pasteur titulaire. Ok, merci. Quand on a le binaza pasteur responsable, veut dire je suis le numéro 1 de l'église. Quand je parle des extensions, il y a des cellules par-ci et par-là. Okay.
Ok, merci. Ok, c'est bon, merci. Tozo, continuez. Émission na pasteur Mardoché, vraiment, tout le monde la pasteur Mardoché Azana, Zamoussel en Zambie, église Zana Kalamu, na quartier Yolo, na avenue Kombe, jusqu'à côté à Morgue, il y a Mabanga, non loin à Morgue à Mabanga. Non loin à Morgue à Mabanga. Ok. Merci, vraiment merci Pasteur Mardoché, les lois au Bombeli, Basali en Zambie, Banan en Zambie, Nini, par rapport à la prédication, vraiment, thème et zala, thème Nini, les lois. Ok, merci beaucoup. Prince Luamba, les lois, na sepela qui n'a partagé, na ban en Zambie, bazolanda biso sur les combats du sang. En tout cas, na sengi na bandeko bozolanda ngai, partout bozwami, aux en Afrique. Aux en Asie, aux en Amérique, aux en Europe, aux en Océanie. Yo mutolingo yo kamate ya oyo. Nangana ibisao ko zapete. Landa mate ya oti na suka, na yebi ke ozale édifier. Na yebi ke loko moko nzamba obakisa na vino lelo na mate ya oyo. Vraiment, s'il vous plaît, na komi kitisa Yesu Masia. Na sengi na yo landa mate ya oyo na bokebi. Dès que koti omoni prédication oyo, silisa yango oti na suka. Je vais parler sur le combat du sang. Bitumba oye fandi biso na kati ya makila. Bien aimé. Nana explique au boy. Eza malamu o bundana muto ozo mona ye. Muto azo ya faire na bitumba. Okoyo bandenga ko se défendre, neko ko kima. Mais bitumba o eza kati na yo. Pona kolonga yango, bien aimé eza facilité. Bato belé baza ko échouer lelo parce que bitumba e fandi na makila na bango bazo ko kolonga ngote. Oh soki olongi bitumba makila na yo te, na vie na mo pe olonga ezate. Nazamba la mona kata maté na bandi déjà. Na peut se verser. Autant na Ézéchiel 18 na verset 2. Bible lobi nos parents ou les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Veut dire quoi? Ba papa, ba maman, to ba parents na yo, ba lie mbuma, même mbuma wana ya bololo. Ou les bango ba souffrir. Nangai na monoko para li manga ya mabe mais minu ya mwana ekomi ngai ngana li manga ya bien te manga mobesu mais mwana nangai makile minu ekomi ngai comment? Allez-y comprendre. Sur le plan physique c'est pratiquement impossible. Sur le plan physique sur ngana li manga ngande na yoka minu ngai, mais la Bible dit papa li mbuma ya mobesu mais ngai ya mbuma ekiti pa nani ya mwana. Nana ibisao loko moko bien aimé yo muto zo kanga na tongwa lelo to na journal lelo. Nana ibisao oza muto tambolaka tiango na mutu na yo makila o tambolaka na ngo eza ya yote peut-être ebité makila o eza na kata nzoto eza makila na yote eza makila ya ba parents na yo yo tango bota. Je donne un exemple. Il y a des enfants botami lelo moi na botami lelo asali kindumba te asimbi gilette te ma se retrouver na sida yebisanga se retrouver na sida na nini. Et ça par rapport à makila ba parents na ye. Ba kata cordon ombilical ba kata bien te à se retrouver na nini na sida. Bien aimé, je donne encore un deuxième exemple pour na kota na prédication na bien. Et ça na mona musa ko bota papa ba olela ye. Papa lobi ya ngai, lobi ya ngai. Ba ke na hôpital, ba saka test ADN. Ta ba saka test ADN, ba saka test nini ya makila. Ba ota makila o moni pas papa o eze pas mwana oyo. Nde papa na mukolo nani mwana. Bien aimé, ba tu belé lelo ba souffrir na vie pourquoi? Parce que ba porter makila malamu te. La nanga bien oza en Afrique ozo kanga la nanga bien oza en Europe la nanga très bien batebele ma bezo comme la on a vu parce que makila o ba porter na vie parfois makila malédiction. Je donne un exemple. Papa botaki oto maman botaki oza sorcière d'office makila moko ya malédiction za nzoto na yo au moins makambo so sala moye simba ezate. Pourquoi? Parce que makila o eza kati na yo eza bien te. Na pas exemple belé mutu muso ozala ba c'est l'examen d'état. Parfois 20 personnes, 19, quand il y a 18. Pourquoi? Parce que makila na yeza bien te. Ako un examen d'état 2, 3, 4 fois raté. Parce que kati na ye makila zo porter makila malédiction. Au moins vous savez demande d'emploi. Beaucoup ici mikanda na musala. Baninga bazu bango tam baki 5, baki 10, bazu 8 personnes, kami balé bazu 8, bazu 9. Kaka moko wana pourquoi seulement toi? Pour nani kaka yonde makamana mabelanda kayo. Bien aimé. Tant que au réussir qu'on change makila na yote, moi pour réussir na vino ezalate. On a besoin de sérieux. Tant que au réussir qu'on change makila zo porter. Bien aimé moi au changer ezate, vino ezalaka ndengwana.
Je donne un exemple. Jésus-Christ a sécuit sur Lazare. Lazare a sécuit. Mais où est tambola, moi Lazare a tambolé zate. Pourquoi? Parce qu'il va être basingé sanini et l'ingaki. Il a fallu payer sa ordre de lier les pour comme libre. Parfois zawana aux opportunités qui na poto. Mais on sali parfois 10 ans on a mukandate. Bato ba esi mano basali inane bazu mukanda. Tu sais pourquoi? Parce que makila na yo bien aimé za malamuté. Au moins mutu sali na poto asali inane 2 ans atoki mapango. Mais yo sali 15 ans ozaka na honneur yeki na zaka na poto. Mais vie na yo ce qui mutatali yango na mutu en Afrique, na mutu na Kinshasa a opia mieux koleka yo. Bien aimé, tant on constater makamande on se passer na vie na yo. Il faut bon de la Nzambe. Obe osenga makila ya Jésus. Et quand na vie na yo, et changer makila na yo. Tant que makila na yo, ya mabeza katanzoto na yo, ata oluki, moi o mata ezate. Bien aimé, tu peux avoir de belles promesses. Même au cours de la promesse à malam, balakyo makamba malamu, makila na yo e bando bundisa yo. Makila yo na katanzoto na yo. So za makila malamu te, obino benga tanso na makila libata. Bien aimé, e bando bundisa yo. Je donne un exemple. Oser mobala malam. Oser na promesse à libala. Mais tellement batte kama bala na binu na butu. Ba para na yo, batte kama bala na butu. Bien aimé, ata osali malam ndengani pa mobali. Fin de fin mobali il faut sanini. Il faut tika yo. Parce que makila na yo makila bitumba. Makila na esengi na libala te. Bien aimé, il faut maintenant invoquer le sang de Jésus. Et kota kati na yo et purifier, changer makila pour ouvrir bénédiction. Tant que au bel na makila na te, makila ne koti sincèrement na vie noté. Bien aimé, vie no moyen changer, ezate. Bien aimé, nazo sauver moyen échanger ezate. Yo mutozo yo kanga. Bien aimé, sozo kuta na ba situation moko boye. Ko tarder te ko benga biso. Bien aimé, ndengo zo benga biso. Na sala ba numéro mibale, numéro na Afrique du Sud, na numéro nanga ya Kinshasa. Plus na WhatsApp, au benga na plus 27 61 189 58 78. On a numéro na Afrique du Sud et à tout moment opérationnel. Soit au benga nga na numéro na biso ya awa ya Kinshasa pour les mois dans la Kinshasa 089 63 67 880. Le deux numéros est opérationnel à tout moment. Nazoe biso bien aimé, yo mutozo kanga. Au cause de la promesse à malamba la kakio. Mais tant que makila na yo ko réclamer yo bundisa yo, moi promesse ne s'accomplir la vie na yo ezate. Prenez un exemple, tal Abraham. Kozongo sur le plan charnel té, zongo sur le plan spirituel. Nzambe ebisi Abraham. Bima na mboka na yo. Bima na famille na yo. Je rendrai ton nom grand. Avant de faire mboka na ye. Bien aimé, mais pour Nzamba pambola ye, Nzamba sengi Abraham a dit sortez de ton pays, sortez de ta patrie et je rendrai ton nom grand. Bien aimé, batu mususu pour pamboama, il faut lier makila famille katana. OK. Bon, passer Mardoché alors oui moi côté makila, vraiment bande ko bata la biso, vraiment to fan de la ra eloko wana likambolobi ya makila. Lelo on a habité pasteur Mardoché toujours à Mamouké ya ko pesa lelo yo ba témoin de Jéhovah raison par rapport li kambu ya ko zongisaka ba makila lelo soki muto ada joviste makila soki silingi ba joviste balinga makila te po ebi ke makila oyo bazolinga batsa mutu tamusu makila ne wuti na lien moko boy wuti na famille moko boy car li kambu zo telema ya ba lien wana wuti na famille moko boy oyo ke baki ko zongisa muto makila te po lien famille ne woya lelo tout mon pesa ba joviste raison par rapport al kambu makila kaka. Ok, vraiment que Dieu te bénisse. On s'inspire. Que ce tuninga est vraiment très pertinente. On va répondre au boé. Ça n'a rien à voir avec Makila Batéma de Jéhovah Bazoloba. Moi je parle. Je suis plus sur le plan spirituel. Dans le Makila oyo yo botami nango. Parce que moi nana yo azo porter Makila na yo. Ozolanda. Soki yo za mutu oyo parfois ça qui m'a bémingi na vie. Au lieu qui manga ya mobesu, comme dit la Bible, au lieu qui mbuba mobesu, veut dire conduite nous na mabeleza qui mabe. Ozana ba malédiction moko boye. Bana oyo zobota, ba zobota mama mona si ya malédiction wana. Donc ça que tu parles, ça n'a rien à voir na makila kozongisa. Non, ça n'a rien à voir mais pardon passer Mardoché, to fandi ga wana likamba makila kaka, eza makila mususu o ndetoyebi, eza likamba lien. Lien ngolobi kambuke papa aliaki mbuma. Mbumane c'est minungai. Ndenge Bible lobi papa liaki mbuma isaki minungai eza physique. Mais la spiritualité oyena likambu o eza makila c'est que ba descendant
c'est que papa a un problème moroboui, tout le camoto lié moroboui, c'est eux qui t'en génération par génération. C'est yango na yera le kambuya makila. Pour msusu abe tarasete le kambuya makila, que makila o ebozo ngabo donc sa mutu. C'est makila msusu uta na nzoto na yo. C'est zaki na lien mokoboye. Oyo ekanga bino na famille mais tant mutu bazong sepe makila wana c'est possible il pas kota na lien wana papa ya makila kaka c'est pourquoi na tolo ba awa tango moni ke makila na yo ezo la malamu te makila bazo bakisa ezala mabe ezala malamu il faut que luka juste ko sauver makila na yo na le sang de Jésus-Christ ezala sang wana ya mabe ezala oyo ya mabe tant que ça Jésus-Christ et kotikati no ya soloté bien aimé ata osali nyoso moi au récit exacté donc c'est pourquoi il faut linga oye baitana tala la Bible dit mes peuples périssent par manque de connaissances faute de connaissances kozanga boyebi oyo ezo boma ba via ba tebele okokanga bando ki par-ci par-là bando ki bazawana te bando il y a déjà je donne un exemple de la Bible il y a ça un aveugle anga monde aveugle ba discipline ba tunier est-ce que aveugle oyo yé muta pechaki to ba parents na to ba arrière parents. Donc allez-y comprendre que comportement il y a biso ba parents le ko préjudice ba na biso lobby. Parce que nos enfants portent nos sangs. N'est-ce que vous comprenez nga? Donc ce que vous avez ce que vous avez moto tamboli bien té na vie na yo. Tant que tamboli bien té bana o ya yo bazo porter makila ya malédiction. Ba ko sala makambo ndenge nini moi makambo simba ezate. C'est pourquoi nazolo bakino bien aimé tant que mutu au réussir ko changer makilo za nangote. Moi peux venir à la changer ezate. Oh makila ba ko changer eza makila ko zong saté par rapport à notre témoin non makila to changer makila Yesu. Obima na lien famille. Okota na lien nani ya Yesu. Dieu savait ça, il a dit à Abraham abima na mboka na ye. Abima na libota na ye pour rendre grand. Le lot obima na libota to ki ma libota biso te. To obima na lien spirituel. Tant obima na lien spirituel wana okomi libre. Ma communauté qui ne libosse même mutaka ngango ezate. Ba tebele le bien aimé ba souffrir parce que ba lien wana ezo lia bango. J'ai beaucoup de témoignages. Na ba témoignage belé. On a comment on peut ça. Heureusement maman nanga azaliawa. Na avant to ya wana vraiment nga lingi nonu bato ba la biso ba internet partout dans le monde ba faire comprendre bango makilo zoloba eza spiritualité. Hein? Mais surtout ena physiquement ngazo yara place on est très important pe muto se retrouver par rapport à la prédication pour ban belé en Nzambe ba serviteur ban de belé oyo ba sela en Nzambe bazo kwesa ma prédication ya boye tout ça par-ci par-là et arrivera pe na physiquement muto azana makila moko boye oyo esape maudit par rapport à descendance na ye ke bazongisi muto ape makila wana lien wana ya famille ngalinginde ko fungula batu côté wana vraiment lien wana ya famille et yepe na nzoto ya mutu wana arrivera en tout cas eloko lobi wana na répondre parce que zo insister le kambo wana makila o ba kozonga sa mutu et koki ko dominer makila ekuti na nzoto te parce que mutu aza déjà na makila ya lien ya famille na ye o eza na ba litrage belé nzoto mutu makila ba kozonga sa wana et ka juste ko renforcer vie mais ekoki jamais ko influencer lien ya famille parce que baza na famille moko te. Je donne un exemple. Papa moko na nzela ko modir yo esimba oti e ko simbote boza lien makila te e ko simba lobi na ezaka makambo lobe kei mais papa aboti yo quand tu n'as pas Dieu akolo belo mon avis na yo lebe salami akolo belo mon avis na d'ailleurs eza moko ba témoignage dans na ngwa na bon ulenga mona loba nani mona nzabele wala ninga awa parce que partout na zalaka alandaka ngai faut témoigner en tout cas maman Bibiche yaka vraiment internaute vraiment maman Bibiche azawa oyo aza parmi ba témoignage ya ndenge nzambe a salelier vraiment ndenge nzambe a salelier vraiment gloire ngoma vraiment na osenga au côté sa maman la plateau vraiment à suivre pour toujours témoignage ya maman merci. Ok, merci. Tous les maman Bibiche awa oyo vraiment aza témoignage moko ya msala oyo nzambe a salila vraiment oya tsakati ya pasteur Mardoché. Pasteur Mardoché tout le monde présence ya maman Bibiche awa. Oui. Nakotika ye moko à s'exprimer. Aza victime. Maman Bibiche aza victime ya makila.
ya makila donc so na zo place na ya koloba ko zapena mala mingete ada mo salibala atala qui peut marier toi a marié mais na libala na ye papa se peut la quitter tant que papa se peut l'été papa a botillé makila na ye makila zo nzota bibi zo nzota papa na ye papa se peut l'été papa lobi clair ça va akende libala ndenga kei ndenga osanini akozonga les restes aza aloba. Ok, maman Bibiche, vraiment, internet va le partout le monde, aux témoignages, il y a thème, il y a l'élo, au passé Mardocha Fungo Libiso, les Kamouya lien, il y a Makila, il y a famille. Vraiment, maman Bibiche, témoignage nous a nini, au Libiso l'élo. Bon, ngai témoignage na ko témoigner na oyo nzamba sali kati na ngai. Ngai maman Bibichi nazamwa sali bala. Nazamwa sali bala. Na libala nanga papa nanga sepela kate. Na sali 5 ans na zobota te. Soki na zuize me sali 3 mois 4 mois fo makile bimangai. Na sali 11 fois. Na yeko lande mission ya papa Mardoché na télévision, na yeko zwa numéro na ye. Na yeko sela nga ba prière, na yeko zwa zemi, na yeko bota mwana aza siko na inane na ndambo. Na yeko zwa lisusu zemi, naza na zemi mususu, yango wana nazo senga ke bandeko na ngai botanga na kati ya prière na bota lisusu malamu. Kolanda maman Bibiche 11 fois jouera zemi 11 fois mseme bimara 3 mois 4 mois faut makile bima 3 mois 4 mois faut makile bima 11 fois s'il vous plaît 11 fois na kolanda émission ya papa Mardoché na télévision na ko zwa numéro na ko benga e na ko sela nga ba prière na ko zwa zemi na ko bota mwana na malamu aza na inane na ndambu na zwi lisusu zemi mususu yangoyo yangwana nazo senga soutien na bino ya ba prière pour na bota lisusu malamu. Mais vraiment maman Bibiche cause ezaki nini 11 fois zemi bimaka et bimaka cause ezalaki parce que papa nanga sepela ki na libala wana te alobaki ndengo ko kende ndengo ko zonga yangwana cause wana esenga ikena zwaka ba zemi e bimaka 3 mois 4 mois faut makile bima 3 mois 4 mois faut makile bima na ba prière papa Mardoché yango esali ke na zwa zemi na bota malamu na simba pe mwa naza na inane na ndamu na zwi lisusu zemi yango nazo senga ba soutien ba prière na bino na bota lisusu malamu. Ok, vraiment maman Bibiche a témoigné, c'est vrai que avec témoignage il y a pasteur Mardoché au Ndengenzambe à celle la pasteur Mardoché bande ko tout bota la pasteur Mardoché partout dans le monde numéro na ya pesaki a repese susu ba tout bota la problème voilà ba kandeti ya ba maman Bibiche ndenge awa 11 fois azora zemi 11 fois zemi et ça ganini et longwaka zemi longwaka ezara et longwaka par rapport ya thème ya pasteur Mardoché likambu ya lien papa lobaki ndengo kende kozonga mais tellement nzambe a permettre na nzela ya pasteur Mardoché yango bonengishaka ba prédication te bonengishaka ba serviteur de Dieu ba lekala nzela ba etandote pour makambo ebele pe ya ka banzela na bino ba pasteur badara wala pe pona kosonga bino le maman Bibiche aza pena témoignage ya musala au pasteur Mardoché sali na nzela ya nzambe na ba prière na ye mona liboso de une année na ndambu a juste zemi sous merci maman Bibiche merci. Ok, tout ce qu'on a passé Mardoché, c'est un témoignage, maman Bibiche a témoigné par rapport à thème où il y a lien, il y a makila, il y a famille, où il y a papa lobby, papa dans le pouvoir, il y a le maman dans le pouvoir, le tata moi sinoko, mais dans nzela na yo, nzamba sa ela kayo, lien wane katani, to ba lien wane katani. Merci beaucoup, merci vraiment Prince Luamba. Je remercie que d'abord on est bandé l'émission et face aux émissions ça linga bien. On a biso boy. Yo mutozo landangai. Ezaka ser Bibiche te. Nazana baka o ebele. Ser Bibiche aza moko ya baka oyo. Ya likambo makila et la takiye. Asali 5 ans na mariage. 5 ans s'il vous plaît, sali 5 ans na mariage. Na 5 ans wana azui zemi 11 fois. Na 11 fois on a zemi bimakaka. C'est comme 4 d'ailleurs zemi asukande ça qui tokuta na ye alana dans l'hôpital. Alana partir hôpital. Zemi ndenge longwa ki na ndenge ya bien té.
bake na l'hôpital à partir hôpital de balandi ba bengi to no sa ba prière nde na ebisiye mutu nyosa mokili oyo awe ko la kelo mabe mais tant que nzamba zali nzamba olongolango ata babi mutu aza numéro 1 ya bandoki ya famille na yo ata mutu aza numéro 1 ya ba chef coutumier ya Congo soka la kelo mabe avec notre dieu nzamba olongolango ye pozo landanga ezaka kana été baka ezebele pona papa na ye aza lelo confondi son père est aujourd'hui confondi ayebiki na mutu na mwana wana ko simba aoteka lo simba mwana te soka zemi soka mi 3 mois 4 mois makile bimi zemi asuka comme que libala bango epanzana libala sanini esila tamba la ninga benga ngai nde na constatiza mobali na ye ngai nde na constatiza mobali na ye na maîtriser mobali c'est talela ngai soki cette fois-ci azemi elongwe boya ye parce que moi j'avais confiance à mon Dieu et j'ai confiance à mon Dieu et tozi makamne sur ce gars sala asali yango atosi tokene asimbi mwana azamu ke mena landi malobane on dira zobanga awasenga sous soutien na bino ya prière mama bibisa longo la kubanga azana nzambe ya solution azana nzamba nini ya solution mais asengi aide na yo ya prière yepe mutozo yoka sambela so encore pona ye sambela pona po nzamba pesa yesu su mwana malamu ponenga apese mwana malamu ya liboso ya mi balemoni azui bamuso bazora 2 ans non via retard wana azui moko azana inane azu tezemi soko ya munene donc bientôt là tobeta masolo mususu mais je vous jure devant Dieu akobota lisusu malamu nabi ke bandoki bazongi susima baluka me bandeni wakosa pona déstabiliser yango azana mwa kobanga na ibisaye crainte eza élément ya diable atiza pona kozwa mutu longola kobanga ndenge tour aliboso botaki malamu tuko bota nini malamu yango na zo ebisa bien aimé yo muto zo kanga makila ni otambola nango il y a déjà batambola makila nyongo otambola makila nyongo yana bato musu ba otambola ne toza bona vie au mona baba ba olekana donc vie na yeba si basombango papa na ya kota likelemba butu alia bana bato mususu maintenant la fois ipasa nini afuta papa kufa na yo se retrouve bota bino tam mususu 10 botika la 8 et pardon bota bino 10 botika la 2 parfois 8 bakenda wapi bakufa na nini eza ba nyongo o barrière parent na ba parent basala balia kabe bana bato bango bakufele na sima bandi ko futa nani likelemba bandi ko bana bien aimé na biso mto zo kanga yo okozala victime ya ba parent na yo te okozala victime ya ba koko na yo te basala mabe te la Bible dit l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra masumu na bango moko ekunda bango ekunda vi na yo te masumu na bango ekunda lipamboli na yo te nde na lo balelo nengo zo kanga nzamba likola kota likambu na yo nzamba likola bundela yo moto za telema kisima ya makila na yo bien aimé lelo nzamba changer makila baza makila ese kota kati ya vi na yo yo mutana problème songolo pakalizo tungisa yo nengo zo kanga ko tarder te bien aimé je vous dis bien j'ai 2 numéros parfois na vivre à Kinshasa na en Afrique du Sud na salle en Afrique du Sud plus 227 61 189 58 78 encore à Kinshasa 089 63 67 880 nazaka à tout moment en ligne yo mutozo kanga ozana problème même ya mikanda bato ba esima na bazo mikanda ozwati consulter nzamboyo na famille na yo chaque année bato bakufaka consulter nzamboyo makila wana ya liwa ya nyongo ya kozwaka bato na banyongo nzamba longolango na binengo zo kanga okozala dessus te il suffit obéir kaka na voix nzambe okozala jamais dessus. Ok, vraiment, Pasteur Mardoché, Nancy Bolo, qui n'a Pasteur Mardoché. Question dans souka vraiment pendant que émission, il y a les Pasteur Mardoché partout dans le monde, Internet, Europe, Amérique, Afrique, partout dans le monde. Pasteur Mardoché, ça, il y a des belés, il y a risque, il y a pasteur et belé, il y a aventurier, car les Kamouboé, mon appel pasteur, on a landé mais suite exaté. Et belé ba perdre espoir par rapport ya ba pasteur ndenge ba le karana ba émission rolo ba bango nini vraiment par rapport ya ba ndeko wana ba otala yo. Oh merci beaucoup bandeko bozolanda ngai oyo bo perdre espoir parfois au ça qui confiance na homme de Dieu moko les kambonayo et pesa mi solution te nana bisayo yango te nde e décourager yo Dieu est juste eloko na oloba na komi kumisa mingi te biso tozaka na prière nzambe na zaka na réponse bola ndelo malamu tozaka na prière mais mutaka na réponse za nani eza nzambe mais ngai pe bino bana nzambe osala nga mutema pasi omona mwana nzambe akena mutu na hôpital a dépenser mbongo ebele muta kufi ba landela munganga te mais soki ayepa pasteur
pasteur assemblé et que les camarades peuvent se sentir pasteur comme aventurier. Non. Moi, je crois un pasteur de Dieu à aventurier. Bien aimé, il y avait une femme à dépenser qui trop. Elle a perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit elle a dépensé tout ce qu'elle possédait d'entre les mains des médecins, des pasteurs, par-ci par-là. Ce n'est pas dit que les pasteurs va faire ça qui offrande. Basambela qui amona qui solution te bazaki nzambe te. Nzamba garda qui est bongo pour mukolo akuta na Yesu. Asi mbaka relamba Yesu. Abika pour compenser ça nini et ton boama. Donc ma monsieur ramambatan mais ngana biso le temps na koki. Ton temps est annoncé. Les Camerounais nzamba peut sans solution. Ok, merci. Maintenant, tu vois dans l'émission, Nabiso, vraiment, émission de la Mélamino, Pasteur Mardoché. Pasteur Mardoché, serviteur dédié, Moussa Lanzambe, pasteur, responsable de l'église, la force de l'éternel, Oezabongo, na commune à Kalamou, na quartier Yolosite, avenue Kombe, non loin, il y a Morgue, il y a Mabanga. Vraiment, Pasteur Mardoché, émission, na sou, connecté, ceux qui, le basou, qui allaient au Koloba, vraiment. Vraiment, Nzambe apambola d'abord motonyoso o alande émission oyo. Yo mutande émission na ebisi yo likambo ezotungisa yo ko tarder te pona ko benga. Kozala na honte te, kozala na crainte te. Na ebike papa Prince Luamba Polemu Kendi akotia et numéro na ngeba na ko défiler. Nazala ba numéro mibale plus 227 61 189 58 78 089 63 67 880. Bani Rwandais na saila ka ekanga makate. Vraiment yo mutozo yo kangai. Nengo disposer tana yo pendant 25 minutes. Yako kamate ya o likambo etelemela ki onzamba longo lango. Likambo etungisa motema nzamba pesa solution. Ok, merci. Merci bien internaute nous surtout au le cœur de l'émission Oyo. Vraiment émission de la Mélamino Pasteur Mardoché Oyo qui présenté na Prince Luamba Polemu Kendi. Après merci na Lauriane concert na waza pe pembeni wana. Merci na Gloire Ngoma waza derrière caméra réalisateur ya émission Oyo. Merci na Yamado bo continuer ko s'abonner. Vraiment Pasteur Mardoché za première fois té tono yamba yambaye ba Oyo boyo ki ke bozana ba problème ki bozana ba problème ezanga raté problème ezala kaka bozana ba problème mongo boyo Oyo umeli pe likamo umeli numéro ya Pasteur Mardoché za nezoli kana bande de Finlande bo c'était bo benga nzambe a Labino, Nanzela, Pasteur Mardoché. Merci, tout le monde dans l'émission. Et vraiment, bye.